Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le long de obsèque. Il y a professeur Tarsis Tshichikou et Salim Mokwalelo a parlé du peuple devant ba officiel Nyoso Yambo Kanabiso P Yabapaya. Côté verdict, il y a procès. Rossimu Kendi, réaction à la population, Nandenge ba condamné colonel Karine Lokeso P Bakwa Kizenaye. Pourquoi? Ba série topé ba théâtre ya ba mboka mosusu ezali ko sala succès na kati ya République démocratique du Congo koleka ba théâtre ya ba mboka réaction ya population mokolo ya lelo par rapport ya analyse oyo nde ba sujet oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo ka NB News première chaîne d'information en continu na lingala oyo na zane plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Kaka ndenge na lobaki na ibandeli ya édition oyo ba obsèque ya professeur Tarsis Tshichikou et Salim Mokolalo na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bolanda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à Mokolalo mardi 11 janvier 2022 na obsèque ya Monseigneur Tarsis Tshibangu Tshichikou na palais du peuple à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur place, le président de la République Baïm Soussou a participé qui n'a pas fini illustre disparu au plusieurs officiers Yambo Kanabiso, notamment président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiamponga, premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les sous membres il y a gouvernement les sous grand nombre il y a professeurs d'université pe institut supérieur Oyo Bayaki ba utaki na ba différents coins il y a République démocratique du Congo pe na étranger pour na honorer mémoire il y a défunt Tarsis Tshibangu Tshichikou. Au-delà, il y a des témoignages, des programmes, il y a des obsèques, Zalaki Bongo prévu principalement dans le mot de président de la République P. Dépôt, il y a Job de Fleur Naye. À titre de rappel, Monseigneur Tarsis Tshibangu a Koufaki Mokolo le 29 décembre, Naba clinique universitaire, il y a Kinshasa, président du conseil d'administration, il y a Université du Congo, illustre disparu à Botama le 24 avril, il y a année 1933. Azalaka ordonné na sacerdoce depuis 1959. Les sous na qualité na ya docteur en théologie a œuvré comme professeur na université Louvanium na 1965. Prélat, il y a Saint-Tété, il y a Pape Paul VI, vice-recteur, il y a Université Louvanium, puis évêque auxiliaire, il y a Kinshasa en 1970. À Zalaka, l'issue recteur, il y a Université Louvanium de 1967 à 1971. Recteur, il y a Université nationale d'Isaïr de 1971 à 1981. Donc, Azali icône surtout dans le monde scientifique, topé universitaire, motomonene, pe bibliothèque monene, oyo autiko tika biso tika ete moli monaye epema na kimia. L'état abiso mbulamatari tika ki ete. Procès aussi Mukendi enfin et outil aussi la paix verdict nango et kweki mokolo ya lobi colonel Karine Lokeso pe bakwa kizenaye bazali condamné à perpétuité par rapport ya meurtre ou ya activiste ya droit de l'homme oyo to bengi na kombo ya Rossimu Kendi sikoyo famille naye bazali satisfait par rapport ya nikambo oyo pe balobi cette fois-ci bako ko sala day na kimia nyonso par rapport ya verdict oyo donc pona bango pasepeli. Plus de 3 ans après l'iwa par balle, il y a activiste pro-démocratie Rossimu Kendi alors qu'il a participé na marche ya CLC na Lemba awa na ville ya Kinshasa contre présumé 3e mandat, il y a ex-président Joseph Kabila Kabange. Cour militaire ya Kinshasa Matete a condamné 2 policiers na prison à perpétuité, entre autres commissaire supérieur Karine Lokeso. Pour la famille naye jugement oyo et permettre que ça l'a été bango basala deuil ya mona na bango, d'autant plus que babomi oyo baboma kiye ba yebani déjà. Izali esengomoko immense poète to patientaki depuis 2018 famille ekoka ko sala liwate sans pour autant ko yeba ba vrai meurtrier ya mwana na bango. Lelo tokoki ko sala na esengo parce que enfin au-delà ya ba gymnastique oyo to monaki na régime l'équipe famille pe ba congolais li susu monde entier
bakoki siko ko sala deuil poete ba meurtrier ya Rossi Mukendi ba yebani pe bazali identifié conformément na loi ndenge a déclaré Arsène Yannick Chimanga petit frère ya Rossi Mukendi na presse mokolo ya lobi lundi 10 janvier eleki. S'exprimant sur le fond des dommages et intérêts où ils allaient retenir na cour en faveur de la partie civile, ils allaient estimer que ba frère oyo ils allaient malonga tepe et kukikutuko contribuer na instruction ya bana ya Rossi Mukendi. Tokokite ko la satisfait dès lors que ba préjudice oyo famille subir et kokite ko la quantifier d'une manière ou d'une autre. Et c'est qu'il faut comprendre quand même que bana ya Rossi Mukendi bazali na vie moulayi. Montant oyo et ko permettre même pas na bana ya Rossi Mukendi. Bakola kitoko na ba condition oyo yemoko alinga ki pona bana na ye. Et c'est qu'il faut retenir que $25,000 pour na bana ezali insignifiant pour la instruction na bango. D'ici vendredi ya semaine oyo tokosenga procuration na ba avocat na biso pour na ko injecter appel oyo contre action oyo civile oyo ezalaki prononcé na arrêt yango ndenga talisaki Arsène Chimanga petit frère ya Rossi Mukendi. Na arrêt na yo ezalaki rendu lundi et qui court a condamné Karine Lokeso na prison à vie, c'est-à-dire servitude pénale à perpétuité. Il sous 10 ans de sûreté incompréhensible pour la meurtre pe ba violation ya ba consigne. Pe sengel koyeba sur place commissaire Karine Lokeso azalaki destitué na ba fonction na ya la police. Juridiction oyo lisusu a retenu infraction ya meurtre contre brigadier en chef Gérard Tokis Kumbo. Yepe lisusu ba infliger na ye même sanction ndenge moko kaka na major Karine Lokeso. En cavale APJ Franco Bivois la garde du corps ya Karine Lokeso yepe a écopé na 10 ans de prison pour la violation ya ba consigne. Tobanza ke molimo ya Rossi Mukendi cette fois-ci écopé mana kimia poete ba bominaye bazali condamné pe ba yebani. Réaction à la population par rapport à verdict yango pe condamnation ya Karine Lokeso na ba ko accusé na ye, est-ce que ba sepel nango ezali très satisfaisant toté awa bazali na micro ya Peggy Ilunga boyka bango. Coup de chapeau na justice na biso. Po ya chaque fois to mona ba acte ya bongo ezo se manifesta ka trop. Tant que ozali militaire, faut yeba ka limite na yo. N'aime pas dire que tant que je kaka ordre boma mutu yo bomi que fou babilo ko na futo luka moya ko changer yango moni il y a des régimes makamswa mabe tango sala maka izana ba régime sou fait ko photo luka to sani to bongisaka oya mabe elongwaka na ma part ndenge collègue ou soit camarade Rossi Mukendi ndenga kufa même atanga esalanga passe voire même kutuna ko mona jour ya ko kende ko kunda ye ba makambo esalema oh la police na biso sala na ebate soki ordre na babanda ko zwango e banda ko wuta na likolo oh biso no tout vivre kana sa mabele tant ba lobozo sala malamu okobuka malamu soko sali mabe yebake okobuka mabe oh lelo Karine azo sibir epesa bino musu batu botikali epe bino mayele oyebake soko zali lelo ba pio fonction ba peso ordre de pas mokonzi moko keba ordre mal donné pezala yebi c'est vérité le ba que te mokonzi ordre pesinga eza ordre mal donné po to pesa leçon na ba o ba kotikala na sima ba ba ndingi nini ya kokamba mboka ezaka te ba peso fonction lokolo talo lati pete soki ya major soit disant so omoni ke yondo komi na CLT oza na CLT botala lelo Karine lelo akoma sibiri ye moko mais bato ba pesa ki ebe injonction wana bango yo bavandi na bakiti bazomela ba champagne bavandi na bango à l'aise mais Karine lelo ke ko sibiri ye moko mais na mapa epesinga pe moi quand même malamu mingi po famille ya Rossi Mukendi bamona ke justice na biso esali pe musala na ndenge elongo bani malgré tout na ba bénéficier loko te po faut bénéficier mais jusqu'à présent bokati justice bo condamner Karine mais ba oyo ba pesa ki ba ordre na moni bango te c'est peli na peine capitaine ba pesi mama Karine ete ya ba oyo batikali bango bazawana pona kobatela biso na biloko na biso bazawana pona koboma biso te biso tozala bangunya ba policier te biso na policier toza eloko moko eloko kaboli biso na bango ezande teni na musala ya leta bango mona biso bangunya na bango te mama Karine niva komisaki musala la police abebisaki musala la police
amataki mapeka trop mama Karine ata ba continuer nyonso soki bazobenga ye babi c'était doser likambo wana mama Karine banisi koyoka sumbu te azalaki na posa kombo na esala makasi mais tango kombo esala makasi yebaka danger ezalaka tali osuka nango ekomi mama Karine peine capitale esalinga pasi makasi peine de mort likambo wana pena ete ya bato batikali bofongola miso botala likambo yo malamu tala ba peine de mort ezo ya bino bakondi toza banguni na bino te toza bandeko ba congolais toza ba rebelle te bokoma onyoko na biso lokwa ba rebelle policier aza na droit kobetanga masasi te policier aza na droit kobetanga te kotindikanga kozongisanga nsima na gaz esili aza na droit kobetanga masasi te likambo esalama wana esala biso pasi makasi likambo ya Karine esala biso en tout cas mbalasi ya bakonzo batikali bati kosaso eloko wana subongo te. Bon, du fait, Major Karine a récompensé na acte où Salamaka Mukolo a fait ordre Morezala qui mal donné. Yakobo Marozi Mokenzi, nde yango le roi justice ezali symbole ya bonzambe et sali que non est récompensé na acte ya salaki. Ba condamné peine de mort donc atika la kuna pona libela parce que comme on a un officier supérieur qui donne l'ordre mal donné et pas un policier à bout portant comme ça, nous avons le côté à défendre droit naïe étant qu'un citoyen congolais, mais un supérieur officieux a péci ordre vraiment pour nous l'élo, ce qui justice et commis que non pas condamné à peine à mort avant d'aller en prison. Et ça malamba ça les logs mourra bien pour basoda batikali bazwa déjà nini leçon de façon que non basala musala ndenge sengela ko sala. Et moi je vous dirais que non ceci depuis mort à musée parce que unité à la police basala ngote que non pour ebanda ko boma peuple normalement basala yango pour protéger peuple na ba bien nango mais le peuple a comme ennemi à policier o eza grave yango mboka oyo eza ya bakoko na biso pe congolais nyonso esengeli azala na kimia eza te ke no congolais na mboka na ye azala mal à l'aise soki lelo omoni colonel Karine bakondane peine capitale avanda na boloko libela po akomisaki mboka oyo lokola ya ye abosani ke no mibeko na mboka ezali justice ezali un jour elandela ngai mais lelo lokola état de droit eye na mboka ezana droit kolandela mutu nyonso asali mabe ya kanisa ki tango abomi Rosimu Kendi pona ba intérêt na ye akansaki neti esuki bongo nzoka nde esuki bongo te lelo aye komona ke non état de droit ekoti na mboka yango wana azwi peine capitale eza mabe te balongoli pe na bapete donc ye ndenge aza wana azongi civil ndenge aza wana donc pona ye pona armée donc histoire eza lisusu te ndeko nanga journaliste nazoseka mingi na oya bomaki wana azali Rositi Manga mutu wana alobaki le peuple toujours akolonga penda atankale peuple akolonga na ye mwana wana wa kufa wa beta ye masasi pona ngai penda na yambi penda justice mboka na nga penda losako na pesi bango penda losako penda bakondane penda basali kitako mosala na bango kitako a mérité etumbu wana ye kutu akoti boloko avanda zo respirer ngai kutu ko batie na poto ba bete pe masasi asati pena ndenge penda ndeko mukenda yokaki. Un an après démolition, il y a marché central au Tobenga Kazando. Mais ça l'a toujours nanu ebandate et ça li pas si peu ma analyse ya KNB News Bolanda Yango na reportage. Kinshasa, capitale il y a République démocratique du Congo et ça la kalisu sur le marché central depuis Kendambu ya Zando ils ont démoli en mars 2021 sur initiative ya ba autorité ya ville oyo balinga ko reconstruire centre commercial oyo etongama na ba colon depuis 1943 pe lisusu ezalaka renouvelé na Mobutu na 1970 ba hangar nyonso pe ba pavillon ezalaki rasé na ba bulldozer mais près d'une année inquiétude ezali ko continuer ko fanda pour te ba travaux ya reconstruction ya marché oyo nanu e bandate malgré passage ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na site yango tisikoyo fon pendant temps wana ba marchand bazali koluka ko s'installer le long ya ba avenue Rwakadingi Loa Kato Chopa pona koluka ndenge nini ya ko exercer musala na bango misusu
ba kenda na bango na ba marché ya mike oyo etongama na ba commune ndeti ya Kinshasa Lingwala nde bazali ko se plaindre na ba conditions difficiles oyo bazali ko salela musala na bango. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila a présentaka maquette moko oyo et sengelaki ezala prochain marché central, mais nini esalaka ke e bloqué effectivité ya ba travaux oyo ya reconstruction ya Zando. Porte-parole ya gouvernement provincial azali ko évoquer entre autres retards causés na pandémie ya Covid-19 selon ye. Zando ezali le plus grand marché ya Kinshasa où ezaka fréquenté à plus ou moins 1 million ya ba Congolais chaque jour, mais ba conditions hygiéniques ezalaki malamu te na marché oyo ezalaka na toilette publique te pe ba canalisation ya mai po na mbula ezalaki quasiment bouché. Problème ya munene ezalaki lisusu marché oyo ebande ko produire jusqu'à 9 tonnes ya ba déchets par jour, mais ba déchets yango faute ya politique moko d'assainissement ezalaka évacuer te pe nyonso ebande ko tikala kaka awa nde yango ebande ko komisa marché oyo très sale nde epermetaki na bakonzi babuka yango. Kasi question na biso ezali ko buka kasi kotika yango boy kotonga te ezali solution te bakonzi bo chama ele pote wenze oyo ezonge la ko fonctionner normalement pote na minute oyo ba mama to pe ba papa oyo bazali ko sala musala awa ya ko lesa mabota na bango na nzela ya commerce oyo bazala na Zando oyo bazali kolela chaque jour butu pe moyi kutu tutsaki bango micro balo kasi ba boy na bango ko balobi baloba balemba solution ya malonga ezali ko zoma te bakoloba lisusu te bazali kotalela kaka bakonzi ya mboka pe rendez-vous na 2023 nde bakoyeba ko sanctionner ba nyonso oyo basali musala te pona quotidien ya Congolais ezala amélioré. Toujours bazali wana pona ko servir mboka Beltesco batie liboso na bino ba macaroni pe ba spaghetti ya kitoko ya qualité supérieure meka okopesa nga raison kasi ko bosa na ti pona ko s'en procurer nango kaka na coin ya veni na bino ba boutique mike ozana mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali à qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa et l'équipe partout.
pourquoi ba série topé ba théâtre ya ba paya ezali ko sala succès au détriment ya oyo bana mboka bazali ko sala awa na mboka? Élément de réponse na reportage oyo. Attaque au côté ya rumba congolaise ezalaki bongo officiellement inscrite mardi na patrimoine culturel immatériel ya humanité ya UNESCO à rejoindre bongo cousine ye cubaine oyo a équipé ko connaître distinction en 2016 kasi kaka da culture wana côté ya théâtre ndé ezali ko simbate tozali ko yebate pourquoi est-ce que théâtre na biso topé to benga ba série oyo elekaka na mboka na biso ezali na succès moko planétaire te par rapport ya ba série ndeti ya ba nigériane ya ba ivoirienne ezali ko pesa pasi pe mawato ebite nini esalaka ke bactère topé ba comédien mboka na biso ba comme na niveau international te. Magazine Kenbe tokanisa ki par rapport ya sujet oyo pe tokitaki na population tozo ba vi na bango conseil nini ba ko pesa to pona bango ba mona kalikambo oyo ndenge nini ezali ete mboka ezali ko sunga ba artiste te to ba artiste bango moko bazali ko tia bar likolo te pona kokoma na niveau oyo ba ivoirien to ba nigérien na bibikolo mususu bazali kokoma yoka likanisi ya population awa. Bana ngata abonnement bana ngabatala faut parce que ba théâtre qui ça c'est baby ba théâtre comme ça to yebaki kala ezaki groupe de chez nous bangalema ba groupe ba boke ba mabele ba théâtre solo yango wana et puis que soki na minute na kokota théâtre loba na tala théâtre elombe on ba théâtre tout na ya tout rôle donc est-ce que ça ba tete tu peux faire tata na mama na bana bokomi na point botali yo papa baluse longi bana ba otala kaka bana bazo seka est-ce que on est ça normal ba théâtre katanda ko tela zaki kitoko ba maboke ba nini ba groupe salongo o wana ndio totala zaki théâtre o asiko ezaka na tina te bino sona bana nga bolima batala ba tente na bango wana tuvongo no ba kebekela nga bana nga éducation ebeba en tout cas ba changer na ebongisele ya théâtre na bango hein ba changer ko se ba changer bongisa théâtre na bango toza capable de soma ba CD na bango soki ba bongisa ba CD na bango eto po mujo ko so ba CD wana saka taka voyou po mujo ko nga la za logique na so ba CD wana te po se ko na ba éducation bana nga na ndako bango moko tinde bavanda na bandako na bango batala ka théâtre wala bamona ateke tinde ba bêtise liboso ya TV bamona yango te jeune ka bango na bana bango bamona yango te ba théâtre katondo ta ba groupe de chez nous ba elombe ba nani maboke ngaliema bango ba babysité bamona na suite presque ba kufi ba dulunga fura bango ba kufi groupe salongo théâtre wana atoza to sa musala fo lamuka OK tala soki ka ebali laisser tomber pour que le vendre ta la théâtre l'artiste va comme ça ba théâtre papa na bêtise na munoko bana biso ba otala nini éducation ni biso bana biso ba oswa exemple lokola bala papa vandi wana mama vandi wana bango ba artiste bo ba sa ba bolingo bazo ba bêtise makamusu eza ko ba ko ba la télé te bazo ba la télé na ebite éducation ni ba ba jwa katang batala ngona bana bango yango moninga la komana mama na so ba bonima na ngai so ba bonima na ngaba na ba ka bala nda ba série pe o ezala moi bien o ba tenter bana ba otala na ko yoka so na télé na tala boina bana tozo tala ba bêtise ta mo mo ba oli longi boye o mo teke papa na ba te zo dike master to ni na to tala ke loko moko éducaments to potamo un plus mo la ba théâtre cartonné ko tala ozo mo na ki ba théâtre ta to tala ba ngade ba osala belombe titi bakaleb baota bateta malamu o monde tozotala tozozwa mpo eloko moko la mutu titi tokotala bolongi bufi de loin babilo mosusu yebimisaka toboyi te esekisa bato mais otala mpe eloko ntango esekisa bato bana ota baotala ngo eloko nini oyo bana baotenini na mutu eza eloko te otali oyo baliyanza lisoko te lisisamba soki minamba soki obike epesa esonana kitoko te mama batikazo batete libanda banouvelas batente bana batala naso balanga bonima mama nasa crée mbongo nanga ke batente wana magi batente toso bateve zala batente mais ya babiloko mosusu bato batateatre baosala ya esepelisa biso te surtout ba otala ba internet yana ya artiste bota mso bobimisi ba nzoto la bino bota ba internet fo ba s'abonner ba somba ne ba tena ba tombe ba zombo ba opesa bango ba nini ba vie na ko pesa bino vie te la pesa na tambongo na $1 na ba $2 na po na tala ba bêtise bango la mit oyo papa ba éduquer master na bango ba éduquer master bêtise l'équipe trop ba bongisa théâtre na bango pour ba parents na bana na ba maman ba tala théâtre na bango ba théâtre na bango éduquer master
En tout cas, toko senga na ba congolais pe ba congolaises nyonso o bazali ko pratiquer métier oyo baza conscience ya musala na bango poete esengeli komitu na kaka te nini mboka esalela ngai kasi esengeli pe komitu na katanga mususu nini ngai na salela mboka poete lobi pe na tangama ndenge ba misusu bazali ko tangama alors que lelo rumba na biso ekoti na patrimoine immortel ya UNESCO kasi côté ya théâtre to ba film ezali ko mona na te ezali ko pesa pasi pe mawa ezali matière à réflexion oyo et pesa mina ba nyonso bazali ko pratiquer musala oyo esengeli bazonga na raison basala ba atelier ya réflexion pour na ko permettre na bango ete ba meka ko tombola métier na bango oyo ezali noble oyo na bamboka mususu bazali ko sala yango malamu pe ezali ko kotisa mbongo na trésor public kasi ya biso mingi ekoma bêtise na bêtise moi écoute ya kotala yango na bana ezali te ete ya biso tobungisa polobi ekoleka lelo. Moi moi aussi. Maman, et t'as la mal. S'asseoir. Viens. Et t'as la mal. Maman. T'as la koumanima. Maman. Et t'as la guntoile. Voilà l'entraînement judo, ça va être long. Maman. Oligi punda bien mutoka. Ah voilà. Merci pour la confiance, paix, fidélité Nabino aux ali kolembate kopé sanaka NB News première chaîne d'information. En continu nalingala tozali toujours wana ko servir bino pour bebete to pona musala ya ko informer bino nde ezali souci na biso ya mikolo na mikolo rendez-vous na mikolo ezali ko ya toujours kaka na souci ya ko servir bino pe bosa la confiance na ka NB News bokoza la décité lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.